Mbote na balandi nyonso ya magazine tokomi wapi. Magazine tokomi wapi ngai epenge fofana na yebisa binoke. Kolanda ye moko mukolo tokomi wapi honorable Eliezer. Atikala koloba makambo o eza lokuta te. Atikala pe kosala polémique te. Biso toya na mambo itali sérieux. Yango bomoni to sele bino club tokomi wapi. Club tokomi wapi za pona masanoti. Club tokomi wapi to sele yango pona information. Yo zana mikili ya poto, yo mutu zana Brazzaville, yo mutu zana Angola, yo mutu o se trouvé na 26 provinces ya RDC. Club to komi wapi bomoni même numéro, eza uniquement pour na information, eza pour na mbetali politique te, mais to betaka o etali information. Yango lelo, boyebi kenon JFM service, aza moko o abiso o to yambaka toujours na magazine to komi wapi. JFM service, aza mutu ya polémique te, aza mutu mambo etali kofinga te, aza moko o tobengaka opérateur économique o asalaka ya ye musala. Yango to préféraka soki aza na mikili ya poto, bamonaka ngai epenge fofana na belelaka ye. Mais soki ye moko aza na Kinshasa, to préféraka ye moko comme patron. O na tindaka bino keno bobenga, boya ayamba bino apesa bino ba programme nini to azo évoluer ndenge nini. Tango aye na Kinshasa, yango to profitaka pona nini ye moko JFM service. Nini asika oyo alambi parce que molambi nde ayebaka keno mupaya nanga aliaka loso, mupaya nanga aliaka fufu, mupaya nanga aliaka dongo dongo. Yango JFM service na 2019 nini yasika oyo amemeli magazine tokomi wapi na ba client na ye nyoso lokola za na Kinshasa. Yango na ko préféré na yamba ye na tuna ye mituna passage na ye ezara toujours amemaka yasika. Mbote mwana mboka JFM. Mbote ndeko fofana. Mwa mikolo ebele ozana Kinshasa nini yasika o lelo parce que na YouTube na biso bato yasika bazala kaka. Nini JFM amemeli bango yasika. Juste un trois mots de mingi pona ba client na biso JFM service et puis peuple congolais nyonso o ba landa biso na temps oyo. La personne na ba mbote ebele na combat JFM service. Là je suis informé d'abord un ba client na nyonso ya bar 24 que bar 24 était maki samedi to bandaki dans lobby et ko bimela biso lelo et ko bimela biso na pourquoi alors lobby bar 24 kozana kati ya dépôt na biso to do senga ba client nyonso ba na bar 24 parce que jusque là na dépôt na biso toza un problème à moke par rapport à matanga ya kolo lupango zaki wana alors dépôt ezo sala biso moi passe pour na emplacement ya bato ko bazala na matanga alors to senga lobby ba client nyonso ba yebi ke ba na kolina bango na bar 24 basa l'effort ya koleka na JFM service pour récupérer ba kolina bango donc ekobi malelo to kopesa chance mutu ke tamula malamu lobi na tongo ezali wana bato baza biloko na bango pour la bar 25 conteneur à bar 25 au thème le 25 mars au kaka so thème je crois vous allez dimanche donc semaine on a connait Hollanda donc ça la bar 25 ba client sur bar 25 to informer nous sous que là on a mené et bimé. Alors information sous ça sikeye information à sika JFM parce que tu dis que ba pays wana ozalaka zalaka déjà siko souci ya ba congolais au bazana tsoko net na ba Italie na ba États-Unis na ba Canada na ba Londres souci na bango bandaki kolela epenge fofana tala net biso na Italie awa na yebi kenati ma sœur Marie Noël alobi biloko eza ebele na Canada na États-Unis na ba pays oyo kotake na 2019 yango tolingi ça dit secret moko to sango moko yesengo ye na ba pays wana po biloko ezebele. Oui effectivement esengo moko ye d'abord pour na bana ya Suède na bana ya États-Unis précisément na Texas lelo pour na bana ya Suède courant ya semaine ezoya JFM service ezokota kati ya Suède et puis de pesa pe ba numéro de téléphone en Suède je crois ekozala d'ici jeudi mais lelo nde numéro vraiment oyo bato bana esengo to bato États-Unis pour na bande ko États-Unis j'espère nazoa ba message na mine belé nazali toujours organiser et puis na représenter biso na États-Unis précisément pour le moment na Texas na mboka Dallas toujours représentante na biso kuna na mboka wana alors nazo pesa bato ya États-Unis bato ya Texas ya Dallas numéro de téléphone à partir à lelo dès que besoin d'information oyo ceux qui bobengi numéro wana pour que responsable na biso kuna il a expliqué bino et puis to ba déjà au câble déjà ba carton parce que to recharger na avril to recharger na Texas le numéro de téléphone il y a Texas ezali plus 001 214 97 10 740 donc 001 214
97 10 740. Répétons les sous 001 214 97 10 740. Et puis, bande qu'on a besoin de sous combien par commencer numéro 1 pour nous préciser les sous. En tout cas, partir à l'élo. Dès que vous avez des informations à l'élo, vous pouvez dire que je fais un service et fais-moi mes kuna. Tous les gens représentant na biso kuna, ou azo kabla carton. Et puis, il y a expliqué que nous avons des alliés. Et puis, dans le mois d'avril, nous avons des pour tout un conteneur. Bino so za ba mitukana bino bino so za biloko na bino nyonso oyo bombama oyo bozana difficulté pour comme awa JFM service lelo to bana bino mardi et fonga bizana kati ya Texas. Merci JFM service na bi ke oza papa oza boboti ndenge pe na miti oza na kisha sapenda Europe pe ba komi ko senga yo nini sko okoloba po ebi ke ba bana bazebele ba client na yo awa oza na kisha sa moi message na ba client na yo pe ba client ya sika o ba sadeka ka chaque jour na compte YouTube to komi wapi moi message parce que ça para responsabilité et ça ébé. Ouais, en tout cas merci ming encore na c'est sous sod na Union européenne mobimba. Pas Union son na Europe au JFM service ali pour na bateau j'ai bateau préparer vacances na bango na salle réduction à 10 € chaque carton. Donc mon union soit la émission na vision na YouTube awa na to komi wapi na Union européenne mobimba pas Union sur JFM service ali to sali solde pour na bateau préparer ça ya ba vacances na bango. Boye baga ndenge ndeko Didi alobaka do boma ezala susu na boma te mata des asu na mata te comment nango awa na bongo na JFM service ba oyo so baza mituka na bango ba benga JFM service to ko sala makambo se koma ti awa oyo so baza na eloko nyonso. Merci d'abord pour votre France and confiance au pesingai nazana kini me na moni mituka côté belé na JFM service oyo tozo charger na bar 26 oyo alors na kobosa na pete na ngana bosa muke to bain ja ko sala biloko bar 27 donc bar 26 tozo clôturer yango jeudi oyo ko tozo charger vendredi samedi batu nyonso o baza ba kolina bango o to sali solde e bani na bar 27 donc to bani ko za biloko ya bar 27 na yeba ki on déjà pas Richard mpansi to za biloko na ye déjà alors sous suppose un message na vraiment na pesi d'abord merci mi na staff à JFM service parce que JFM service c'est là ngai c'est tala na kin mais ba membre to JFM service na Suisse na Danemark, na Autriche, na Paris, na Allemagne, partout. En tout cas, basai musana ba ndenge sengi on a pesi staff tout ya JFM service. O ayebi ka na sentir ya JFM service. En tout cas, na remercier bino susu en tout cas ya oleka. Ba client na biso susu ya JFM service na pesi bino susu. Merci ya mingi vraiment na ndenge vous pesa nga toujours confiance. Donc confiance on a zo senga ngo et continuer. Ba vacances yango e bandi. Tout le monde va na JFM service pour tout ça la musala. Bilo na bine comme temps et puis vous se faire na vacances. Merci JFM service ya biso suka kaboyi. Boyebi ke magazine to komi wapi eza moko o abino o to yambaka tout le monde. Awa JFM ya capote za polele to yambaka e parce que ça musala na yi. Mambo etali agence et suka ka carton e pasukaki eloko ebungi mais depuis to banda na JFM service tozo kumisa ete mais to tombola kamusa na e parce que aza moko o aza na niveau ya Union européenne oyo soko lingo tinda kolina yo ekoma kambala moko pe bamonaka ye moko ki patro atia kangoti c'est-à-dire soka komi si s'agit ya kotombola carton yango to kosenga kaka na RDC Monde to lobi ke non bo s'adhérer na RDC Monde parce que eza moko pe ya kosomo congolais toza na posa to salam to contribuer na mboka RDC Monde batonga ba école batonga ba hôpital toujours magazine to komi wapi eza toujours likolo. Merci na mwana mboka Eliezer Tambwe parce que député moko o aosa musala ce n'est pas dit kaza partout ya magazine to komi wapi to lobela qualité maza député o azo répondre toujours présent na ba question ya ba congolais bon monaki ndenge akumbaki charge ya ba travailleurs ya ba libanais ya ba indien ya ba chinois pendenga memi délégation ya ba syndicat na bango et pas président de la République. Bon moni ndenge lobi akitaki na Kingabwa akosuka kaka wana te mwana mboka Eliezer ezake bato bazotalela ozo sala kosuka na nzela te toujours biso magazine to koma bituza wana pona ko servir tout le monde mais o akotoke porte to kofungula moya to eba eza na kati ya mitema bato ezate